stade wana yebi ke stade ane za somo tobuka yango bato baoleka le 8 mars o ba leader ebele bawelaka le 8 mars leader moi faina pala zobenda journée wana eza ya bango te journée wana eza ya bana basi batika Cindy de Kera beta concert muto ko beta ka concert le 8 mars a moi Cindy kenda ko eseka na kati ya Congo mobimba awa na Congo na biso ne tozali meko musique ala raté oyi pona ni po tozala ba musicien o bayaka de liboso bali batabule bazala ba papa wemba bazala banani bazala ba pepe kale okopoa pe bano baye mikolo baza pe ka ba musicien okopoa ngana biso sikotangela ngana kati Afrika musicien azala kwa Koffi Olomide yo taki wa journaliste ya musique oyebi makama musique nde tambola to banga musicien azala kwa Koffi Olomide na Afrique mobimba na ba kufa na te waza aza vivant to zawana aloba kombo naye lobelanga moko uyu yebi azala kwa Koffi Olomide na age ya Koffi Olomide awasala ba succès belé na age ya Koffi Olomide na obeta ba sala danser ton travail na ngisika mo ngani muna mema sole na quartier la te sale mutabi mutaposonto Koffi Olomide ata yo mukabi yo za kokwa Koffi Olomide ko betaka tolo tete ke mwana Koffi Olomide ngana koko na été na wabisa bato balandanga ngana koko sole été Comprendre ngana koka soleil te ngani muna mema soleil na quartier la te biso na toza bala misala tozaki bala misala ya Koffi bafuta biso nzela mo ngana koko nete ngana mwana ya Koffi Olomide Bonjour, bonsoir, on a abonné, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission le news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours Kawana pour nous la bino, actualité news ils auront Natara pour nous la bino, rien qui est la vérité. Ah ouais, l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Je dis encore bonjour à toi Kissinja Anton Manayolo Nakata Moscou. Je dis encore bonjour na bino sur Lingara Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Nazara Kaka pour nous saluer la bino Moussala. Et voilà aujourd'hui dans les news de Joyce, en tout cas dans Zalanga Mokoto, je reçois pour vous l'entrée japonais par rapport à l'actualité, il y a quartier latin, par rapport à Zongaki Kitaki, et Mataki, et Zongaki, et voilà, dans ce moment la caméra, pour la caméra, na invité dans l'entrée japonais. Bonjour. Ouais, bonjour à toi, bonjour à toi. Ngalinga mingi l'entrée japonais, soda DSP libindi moko. Ah, tu vois, c'est la combat Sony. C'est la combat Sony, kala tono mona ki président Mobutu andalo na tsaka mutema pa ba DSP nanga libindi moko ya pele kwa siko ke sodo Koffi Olomide tela ka mutema landri japonais na pesi batutu balinga landri japonais mbota trop na peso pe mbota trop na yo pesa siko yobi ke nzambe mutaba teli biso to lekina makambo ebele na ba vie mais nzambe mutaba teli biso na pesi mbota trop na passer nanga passer Salem Mwanda na malu biso komo osambe to sambelaka na pesi passer nanga Salem Mwanda ba mbota trop na yo pesa siko donc Ndoya Nzambe Ndoya Nzambe donc yemoko konzama musicien tout Nzamba musique Koffi Olomide na pe mbota trop quoi voilà la nous japonais bozaki na le millionnaire samedi passé et les cas d'abord de nini to moni pe petit Cindy sous sa bimi na podium ambiance ezaki d'abord ya millionnaire ezaki ndeni ouais avant na pe na pesi sous passer na ngai passer John Moponzi passer John Moponzi na matongi mikolo bango na matongi na India na pe mbota trop olobi nanga otuninga nini ba question tout nous a été comme nous na ba passer otuninga question le concert il y a les millionnaires et les cas ndengeni to moni pe petit Cindy na abimi na likola podium ambiance ezaki comment en tout cas concert en tout cas to pesi batu tout bayaki batu tout bina bayaki bayako tala biso donc en tout cas Cindy de Kera pesi batu merci beaucoup taga ezalaki ke Cindy chante Koffi Olomide na kati les millionnaires wana en tout cas les millionnaires les qui toko batu bamoni ba vidéo plein craqué donc makambuté les qui toko en tout cas merci beaucoup na bato tout batiki Koffi Olomide poids na merci beaucoup na bato tout donc balingaka Koffi Olomide tara musique Koffi Olomide zo beta na OP Cindy de Kera zo sala donc les qui pena bien merci bato bayaki ndongo tuninga wana aza petit Cindy te Cindy aza Cindy yaza bene mais mi benga petit Cindy ah ouais soyez moi mi benga bongo ndeza bien donc yepena za bongo on peut ba monaki première fois bamonaki film bayemba na Cindy de Kera na plateau na podium moko et les gars pena kitoko bato bamondi bien na yembaki en tout cas merci beaucoup na pesi na
na mese bisomba somba oyebi bina file comment on yango nani mese bisomba somba na pe merci à trop na mission na biso chanteuse na biso bimiseli biso bene et ça rende bongo fo bengisa ye talaka na minute on ezali rwanda tike po sindi le kera rwanda nani ya rwa ba Shakira ba Celine Dion on point ya rwa ba miss ya star munene siko mutayembi pembe na ya tuke sala ki bien première fois pe sou fille moi mbali boya pembe na sindi le kera ya mbaki kitoko en tout cas merci beaucoup na bina filene ngatika ki artiste na pa na biso to pesi merci beaucoup quoi. Et voilà, tout que d'abord on a actualité. L'entrée japonais, tout comme on a Koffi Olomide apporté qui pasteur Denis les plaintes, le lot comme on a passé Denis les santé que pasteur ami qui ici kosinga Koffi Olomide pardon et ça que d'abord on dit. Faut le bano bien non Koffi Olomide a plainte c'est pas mutu moko te. Plainte anezaki Koffi Olomide te. Koffi Olomide. Ça qui nani? Et ça makamo Koffi Olomide te. Yo mone Koffi Olomide mtakina tikango. Te. Faut to pe ces formations mutu ba Holanda biso ba yeba. Isaika makambu na ye moko. Makambu na ye nini? Po ezaki de Koffi Olomide mutu Koffi Olomide atanga ki kombo ya bato ba kokotanga su ba kombo na ye te. Après émission na ndeke la yo Koffi Olomide apekisaki ba journaliste mususu batanga ka kombo na ye te. Et ça dit que journaliste Koffi Olomide ki na funda bona parqueté. Avec mutu otanga kombo na ye ba okanga ye. Siko ezalaki ke yo kana betela yo. Tango lobi bongo eza mutu ba mettre avocat ba ali. Exactement sur Koffi Olomide musali zo sala mananeni na procureur général na biso mutazawana. Donc Koffi Olomide procureur général. O azali. Ici makambo Congo. Bobiti na kati Congo miseni o comparé na Koffi Olomide. Na kati Afrika miseni o comparé na Koffi. Koffi Olomide zaka musicien yemo. Olobi. Azaka musicien. Yesu azan Nzambe ya muziki. Koffi Olomide azan Nzambe ya muziki. Yazan Nzambe ya muziki. Nana salama titi. Atino question. Ngani mno poser question. C'est moi ngina peso nanga salama titi. Mi pesa lisisi. Te nanga salama titi. Te to ke nano bien. To sola no bien. Yo ka doucement. Te to sola la yo kase. Ya wana tu nyoli kamobo to sola no bien. Nana salama titi. Et nana sala ba fleur salama mbuto. Nzambe. Te ngalo lingo to kende bongo ndeza bien. Nanga sala ba mati ba. Eza Nzambe. Hein? Eza Nzambe. Nana sala aigle. Nzambe. Oh. Na tu na makambo nyonso tu ndenge etambola. Mais répondre bato bana poto ba otala o. Koffi Olomide aza Nzambe musique. Yimta sala makambo to so mono lelo etambola kitoko musique abebeta meza Koffi Olomide. Koffi Olomide. Ndeti nani asala? Pole robika asala Koffi Olomide asala nyonso. Asala ndeti kendaka, eloko ekenda pe na ambiance bien. Yo boyini yango. Siko to tika na biso. Réponse yo la akasi. Ngala biso ke mutasala makambo tu. Musique lelo koma kitoko, musique koma bien na kati Afrika c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide. La obosa ni bato nyonso bazali boso Koffi Olomide. O pe basala makambo koleka Koffi Olomide na musique na biso bazali. Yango ko epe bien, yango na lobaki, yango na yebisaka bato ke. Yango na yebisaka bato likamo boy. Na yebisaka bato ke. Mona kati ya Congo awa. Yango moninga na yebisaka bato loko moboye. Mona kati ya Congo awa. Numéro 1 musique ya Congo ate. Numéro 1 zala te. Na kati ya Congo mobimba awa, na Congo na biso ne tozali numéro 1 musique ya alaka te. Oyi pona nini? Po tozala ba musicien o bayaka de liboso ba ali. Ba tabule bazala, ba papa wemba bazala, banani bazala, ba pepe kale. Okopoa, pe bano ba yeli mikolo. Bazapeka ba musicien. Okopoa numéro 1 musique ya alaka te. Mais siko tozala ba numéro 1 ya bangala ba ali. Numéro 1 bangala ndeti nani? Tozali na numéro 1, tu appelles ba musicien, numéro 1 ba luba bazali. Ndeti biso ko tole so ba yombe. Ki susuma bia lo ebieti. Ki susuma bia la muyombe. Mais faire rigoler pas à muyombe. Ngana beteli yo. Kasi yango na ebiso te. Tola ba numéro 1 ya bangala bazali. Numéro 1 ya ba luba bazali. Est-ce que tu ba yombe faire rigoler? Ngana biso ki susuma bia la. Faire yemba na kiluba, yemba na kiyombe ja. Ngopwana. Mais Nzambe ya miziki ya monde mahali c'est Koffi Olomide. Ah lando japonais bi ke bato ba otabiso pe ba okamwa. Wala siko lingo tia bato bulungu na mutu. Ba okamwa ndeni ngana biso siko tangela ngana kati Afrika mission za lokwa Koffi Olomide. Yo taki wa journaliste ya musique, oyebi makama musique ndeti tambola to banga mission za kwa Koffi Olomide na Afrique mobimba. Na ba kufa. Te wa za vivande nga to za wona alo ba kombo nayi. Lobelanga moko.
oyo yebi azala kwa Koffi Olomide na âge ya Koffi Olomide asala ba succès belé na âge ya Koffi Olomide na obeta ba sala danser na âge ya Koffi Olomide wana otambola ba pays to Afrique ba yambake bien na âge ya Koffi Olomide azala mbongo belé Olomide moka mutatambola na Afrique ba musicien presque belé pa fali pour papa atambola na Afrique lokwa Koffi Olomide na lobi nga makamu na bango wana te nga na yebisi oke nga na lobi oke na âge ya Koffi Olomide akomi nango si les lois ça la succès si les lois bimisi disent que les gens les na succès si les lois ça makamunyo surtout azana succès na âge wana azate. Comprenez que nous sommes avec Landry japonais, c'est toujours comme ça. Ils appellent les Bella Batula pour l'émission. Landry japonais na Joyce Lissous, oui, on est toujours ensemble. Puis c'est au bon ça passe ma baise à tout bon ça. Landry japonais quand tu soka pardon il y a Denis Les. Bobini pour na pardon Denis Les. Pour na ebiso ke batu misu bana kati Congo ba journaliste mingi bana kati Congo atonto yebisaki bango ke ba journaliste na ba musicien na batu nyonso moni batu misu ba commande ni. Asala mo page ni mo boka na komba Koffi. Ali la ngo pe mbongo. Webi yango. Yana batu misu ba bala pe na komba Koffi. Mais azana Koffi te. Mais ninga lo baka komba Koffi abibali abali le pe nango. Ezana batu misu ba futela banda kuna komba Koffi. Ezana batu misusu basala makambo to pona Koffi mais banzima yango te. Mais bango ba buda Koffi Olomide. Ya batu misu ba comprendre ke banda kuna ba provision sili. Pour Koffi Olomide ba kanga kombo na batanga ba kombo na ite. Ndaka bana ba provision sili. Ha? Ya batu misu to musu ba sengi pardon. Akuma tazo provision nda kune sili makamune tu ba otambola bien te na saa nini na singaka Koffi Olomide pardon ya mona Koffi Olomide ki tous les missions na kati Afrique so tengi komba Koffi Olomide te boliate kuna baba ke so tengi komba fali pour pato oliate koto baba so tengi komba Koffi Olomide oliate mezani papa to sola mama to sola makambo to mona na kati Congo. Il y a un journaliste qui a bakabele $2000 ne Koffi akabela ba $2000 na bato zolo lobati yo mona mutu ano zolo bana kabela miseni camion ata misemo libanda yo mona ngo apesa ba musicien ne voiture ngala tu na yo akabeli ba musicien za po mite ko kabela bato yo mona ngo mutu so est-ce que so kabeli mutu japonais so kabeli mutu faut ka ba nyoso ba yeba oh yiti mambo ba musicien za rabongo mo musicien za bongo mama basitaka ya bongo oko para makambo wana te tokota ko makambo wana te Koffi Olomide za Nzambe reprendre oko para te voilà la touche japonais tokota d'abord la bi et kezongi mukie fotanga randeni mukie fotanga ba héritier wata muni wata mama sala misemo pena ya ibini ya okese mo yo talibu akabeli po ntima batunda bongo bomona bino banini. Mais bien, on va tout le monde la photo, les photos, aussi la photo. Ok, voilà. La japonais. Ça, c'est une photo na Koffi au super logo. Ok, puis ma cambo. Il y a photo, les photos, tu as la photo. Ok, voilà. La japonais, qu'est-ce qu'on y va vite à ma bicole, qu'est-ce qu'on va tout des qu'est-ce qu'on y déni. La japonais. La japonais. Soleil wanga abi yoza kokwa Koffi nda apesa Koffi koko bani yoza mona Koffi te se kokosa na obiso ke yoza mona Koffi te lo na lo basko lelo o peut être une émission to lo babo batu ba yoka lelo ngala koka Soleil te oh mais mtabiye no mtabiye yoka te abimisa ngapi ngato na beti longitima Soleil kuta sepela te oyebi yango te nga beti no longitima bibisa scroll to sala na Soleil Soleil za collègue nanga nde ba fali ba ali nde ba Gibson bazali nde ba Montana bazali nga to no travail na ngesika mo ngani muna mema Soleil na quartier la te Soleil mutabi mutaposanto Koffi Olomide ata yo mukabi yo za kokwa Koffi Olomide ko betara tolo tante ke mwana Koffi Olomide nga na koko na ite na wabisa batu balandanga nga na kokwa Soleil te comprendre nga na kokwa Soleil te ngani muna mema Soleil na quartier la te biso na toza bala misala tozaki bala misala ya Koffi bafuta biso nzela monga na koko nete nga na mwana ya Koffi Olomide nga Koffi Olomide mtabimisanga nga Koffi Olomide mtabimisanga nga Koffi Olomide mtakomisanga boy nga lia mbonga Soleil na nzela te nga lia ka mbonga Koffi Olomide tibine bolukinga pona komba Soleil ya Koffi Olomide bolukinga na kombo na ete
asa na poto kuna za kuna ape chanteur ayembaka bien aformer ta mwana mona poto kuna oyo amoni apa diembela pa na ngate diembela to lobi vérité oyo diembela la ndi japonais o diembela par rapport à nini so ndeti diembela ndeti soleil wanga ozwani abi koza koko na lobi na batu vérité o mokili ezaki besoin oyeba te pourquoi bino ba musicien bolinga vérité na téléphone na ngawa nde na ali awa na numéro ni ya soleil yo kala betelo te na numéro na été pe na vie na ngani na fani bonde soleil afai na mikili kuna abenga nga jamais na otobela maladie nga na otobela maladie nga mutu tonge bouger nga soleil pe apesa ngani atindela ngani ofani na plateau na yo ucholia biloko na yo leno danser na yo ofani na plateau no ba nga koko na nga na koka soleil te nga na za mwana ya Koffi Olomide bien formé par Koffi Olomide. Est-ce que là roloba ba makambo liboso à TV est-ce que ba pe que un jour ko zonga pe pour no regretter ba bilo mso lobela ndisi makamuni makambo de so yo loba lelo wanga ni soleil wanga na wanga ni yo kala betela yo lelo yo lobili kamotel yo wanga ni ezaka yo kala betela yo kala betela na wanga ni te na yebisi batu vérité ngana za koko ya soleil te aluka koko na ye ba misebele bana kini awa batebe bana kini abala kuna na poto pa ko bimisa ngana za koko na ye te ngana za mwana ya Koffi Olomide pe ngana Koffi Olomide ba rangwa yo ngana ibisa yo ngana Koffi Olomide na nzambe to kotikala ka ko kabwa na kate ya batukutu akabana nani kuna nani wakabana ngasi ko esala ngo yo ngana betela yo ngabana la bando binga nini na sena quartier la terre c'est combien d'années na ka omoni batutu bana kata quartier la terre batutu o bana kata quartier la terre na ba musicien na ba musicien tout bana kata quartier la terre à part so longoli vina nga shadow bazise na biso ngana za ancien na bango nyonso kota biro kutu lo bate ngana mwana Koffi Olomide nga so batu bozela ki ngana kabwana ngana kofite lo banga moni na saini na fa na ngana ndako na koli ya mona fa na ngana na fa na ndako mena osala kana Koffi Olomide ngana na te osala pas soleil na ba poto ebele ba kende Afrika otikali ba ke poto otikali yo ka quartier latin nga kune na zaboya nga kutata Koffi minata 10 personnes 20 personnes ngetali ngati nga pufuka Koffi alinganga reprenez nga Koffi ka linganga nga na koko na ete soleil wanga oza chanteur ya kitoko oza bien osala makambo tout bien luka koko na yo longola na ba mission ningo osala ka onga landi japonais koko na yo nga na koko na ote nga na za collègue ya soleil to betani balongi tima to sani makambo ebele donc nga na itu andenge moko to ya bana ya Koffi Olomide nga na mwana Koffi nga na koko na ete nga na mwana Koffi landi japonais là lobi longi tima to yeba na quartier la te au tsara so animateur te o comment no porte parole ou bien comment nga na soda d'esprit libindi moko nga na soda d'esprit libindi moko reprenez nga na soda ya d'esprit yo nyonso il faut attaquer nga nyonso tu nga na soda d'esprit nga na mataka podium na sala spectacle na sala makambo ebele nga na bongo bongo na pe danser nga na za bongo ya ona isoki nga na soda d'esprit toto tourner clip mikolo na soda d'esprit et voilà c'est l'andu japonais là to betaka ne ba vérité boy et ça a vraiment plaisir là-bas na nyonso monde entier au balinga vraiment kolanda Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse merci beaucoup vraiment na bino nyonso ba fanu bolinga nga vous avez soki monsieur Koti au partager au liker au commenter ça là nga vraiment plaisir l'andu japonais to me kampo kozonga sima après ko bela na mutu banani na banani bas ba edakio parce que ngamo déjà aussi que la makasi yunde na boku to lobela yo oboyo lobela na ndeni na boku to sala makambo bele ndeti ngapena pala nga pembe na nga kutu mena biso na mona ko lokwa ndeti ya bon yaka mama mukini babilimbisa muto limbisi wa kuto yo to moni yo muto e bandi to filmete la yo opesa nga kanda na ndeni poto bunda na plateau silika ngapena silika yo bunda nanga silika ngapena silika yo bunda nanga silika ngapena silika na tuni yo bunda nanga silika ngapena silika. Combien de journalistes à où est le lobby sur Stobeta? Bah, souci ni nos qui l'a rebellé. Mutali bosso na Koffi Olomide, mutaedenga na Koffi Olomide makasi. Opena edenga makasi aba mbongo nyoto ma hôpital kitoko Koffi Olomide. Yami balé Jili Lubaki madame. Ningali ya swa makambe bele taka kufanda boy.
ya misato eza fe nanga Dota Dekana oyebi aza docteur atindenga na nzili Dota Dekana Dota Dekana mutatinda yenga wana Dota aza mutu azaka pembeni pe na makambo ebele eda ba mesi ebele yo na profiter na pesi mbota to Dota Dekana na ba mbota to kamite salon na Wileri wana ya misato fe nanga Ogiki Ngombe RTL Mani prêtre ya 4 misu fe nanga nani fe nanga Océan Diallo koto mai katikati mai simane mai ni oto na ba mai ya fana kana mai Océan Diallo merci beaucoup après on a fait nanga Bruno Lubika mbongo propre fait nanga Bruno Lubika merci beaucoup bato aidenga bango wana voilà merci l'André japonais aidenga sous makasi Cindy Leker honorable merci beaucoup sous na Cindy Leker nenga aidenga. OK voilà l'André japonais sango ma o ekomelaki grand fort na bino bobe bosala ne collègue nondo lobi bosani na quartier latin bo passer pe ba bon moment Fali pour parler le batumbi appartement na yo kokolo ba d'abord ni na sango wana l'André japonais depuis que question ni se mérite ta réponse oh faut si la batu na mobile lobi lango ngano yebani na bi toucher te c'est le côté lobi et toucher yo te c'est le côté attaque mutu ai makambo na pété na mona ina ngapa ngoti atele na ngapa ngoti na ibina ngoti na réseaux sociaux mobimba bo batu batela ngo elo tu eleka muna tu fatala ngo 24 heures d'internet te na tele na ngoti na ibina makambo na ngoti na japonais comme mutalo kuta oh zela soki yambi batu na bango ba opesa information na bango ngana yelo bela mamba kofelo mide na lobi disque na biso les jeunes na 6 na kamuna ngana 6 actualité ya bango bo actualité nanga voilà tu as un impact le 8 mars balobi Tchangu ekoinda avec honorable Cindy Leker organisation zo le kaneni bo banga te ke bo simba touche na Tchangu na yebiso somo ezali na yebisa yo le 8 mars ya mabe tela premier mois en Afrique abeta na stade stade wana yebi ke stade aneza somo to buka yango batu ba oleka le 8 mars o ba leader ebele ba welaka le 8 mars leader moi fa na pala zo benda journée wana eza ya bango te journée wana eza ya bana basi batika Cindy Leker abeta concert muto ko beta ka concert le 8 mars a moi Cindy Leker nda ko esekao même osa na fili batu ba oyate yo so ba ko biso Tchangu te to ba eza journée eza Congo mobimba ba oya mutu bena uti bandundu aye mutu uti bena Congo central aye mutu bena uti Tikapa aye batu ba oyaka kaka tela ka première fois Cindy Leker chante Koffi Olomide na kati ya masina et inda mabe oh na masina pesa ka chante oh yo ki ngo so kena wara continuité ya chante ka pe mutu na Tchangu so sali ba so banga loko wana te to ebiso ke Cindy Leker ko buka masina wana nga so Cindy Leker ka buki masina wana te yo kana ebiso nga landi japonais préparer langa de cercueil oyebi bato mosusu batia bamaboko ati lelo bamaboko opezaka bango batia bamaboko yo nga na ebisa yo soki Cindy Leker le 8 mars abuki stade wana ya masina te ya terrain municipal wana te ngala oyebiso po lomona ndeni omona peleki bato bauti lemba omoni bato bauti matete omona bato bauti ngasa na suka omona bato bauti bibwa omona bato bauti kinkole omona bato bauti pela donc oh journée za Congo mobimba pe basi ba olala te Cindy Leker ayimba siko na kata Tchangu fête ya pesi ba mama cadeau ofele eza nango gratuit bayaka ibele ba omona yango esa wana banga te tozo banga ngana obangela stade wana ebi ke stade ana pe na kate zaka modindo Cindy Leker makamba ba stade boyo kate Cindy Leker asana mwana koto kuna ana mwana Tchangu ye pona ye koloba kutelo ote to buka Tchangu wana tana bote Cindy bimi na ona affiche yango tana bote bimi nango tala bote siko bote boy batu fo ya mona na bote batu fo mona na koyemba kunesa te koyemba moko so yemba te ke o kanjo tibwe te wo bone koyemba ndi wana koyemba na batu pasha kunesa pela nini mtu ayemba pena tutwa bauka ni Cindy Leker ndenga oyemba ndenga so panza kunete ke o so nyolusa po yemba te kunesa pela ke Cindy Leker oyemba nyolusa pe babaza ha bato nyolusa babaza ba americain ba koma bongo ona kuneza pena ko yemba pena Cindy Leker oyemba yango na sabatu ke le 8 mars batu baya bayo yoka na chant bayo yoka na spectacle bayo mona spectacle ya makasi to sala esquisse ba mona ba bele to sala wana yana bengisi batu le 8 mars ba mama tu
oyo noto azaka na ville ya Kinshasa oyo aza partout na Congo yaka oto asindi le cœur sécurité eza kitoko ndeti na bato mosusu baa vraiment na besoin oya pe stade wana mpona oyoka sindi le cœur mais moyen batransport eza te bosala ndeti ndeni apita transport ye moko obongo sani okotila mpe bango babisi bati babisani bato baloba nini tokomosa bato na bare nde bato mosusu bakenda kozwa bato na bare moto ena fafuta bato baya komonema makolo journée eza mpena basi balati maputa kitoko balati oyi baputa ndeni baolata ndeni oyi bato baolata baputa ndeni baolala mama mokonzi ya bamama azobeta sindi leke yo siko mwa mobali oyemba nini ese journée na ya 8 mars etali bino etali mama bamama mpe bamama baoyi baolata mikolo ndeni mikolo bato baolata ndeni obi journée bato baolata ndeni olati otie kola na kati ozu siko liputa okangi mopanzi ya kilelo ti wana eza kolatela ekilelo te quand même liputa otia kola na kati okangi liputa mpanzilikolo olati siko liputamoni siko sha bafi balata na longitima yango nde siko bato baolata na masina wana donc bato baye ebele le 8 mars baomona sindi le cœur akoyemba kitoko Koffi Olomide aza invité Koffi mpe ozala mais aza invité mingi eza no sindi le cœur ye moko alakisa bato champ apesa cour bato bayoka nzembo babie bayoka banini toza bamisie na biso baozala wana mpe ebele bainvité ebele baozala wana badiego dimaya baozala wana omoni oyebi député makasi na ntiango wana waleki badéputé tu trésor putu tour gaga akomi député oyebi esi akomi déjà nga de esi na tie na nko nga kuna tie de ya putu na nko trésor putu baozala wana. Mais pourquoi Botti a levé les rideaux? Pourquoi Botti a dit que Cynthia Bandanae, Tisuka ou bien Bolukele, Bas Moussoupe, il y a bien basé Bélé, Bas Alé. Puis aller 8 mars, pourquoi l'organisation Botti a bami? Ezanenité, tous années, tout c'est bon côté. Moutunion surtout, Moutunion surtout, Oya Ozalake, Oya Ozana Bezueke, Aya Hôtel concert Wana. Bani na Congo, ah, so betino tout, si les kères oyamba yo. Puis ça journée na bango. Il faut pas la passer, moni ben nenga yakite. Alaxe que ça paye moi yaki sine kera yamba qui est bien. Pe et pe si batu soni. Batu ba lo sine le kera so la te. O sine kera yamba batu te. Mais ba comprendre que sine kera journée wana yamba batu ne. Oh moi ça mona oya. Ayene sine kera yamba kitoko. Si les cas ont un problème, et voilà, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Bino Sobozaki pour l'équilibre TV. Ngaï Bino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, n'est-ce pas Bino Ka à toi en la vérité, à vraiment le côté le karaté. L'anglais japonais, mot de la fin, message n'y a coupé sa banane sur le monde dont tu vas Hollande. Non, il s'agit de disque n'a sur les gens ils ont marché. Batu bazwa temps ya disque wana. Comprends les choses. Batu bazwa temps ya disque n'a sur les gens. Ils ont 14 titres. Ils ont dit que disque qui est samedi au Tcholeka, où il y a les 14. Ils ont dit samedi, il y a les 15. Tu as mis ce clip na biso moko, on a combat oh là là. Bah toi yo kayango ba clip bien zoya, kamiti ba mona pe Samuel et zoya, kamiti ba mona ba nsemo pene ça qui toko wana. Bah toi zo ta yo ka disque na biso les jeunes ba comprendre musala Koffi Olomide sali. À part ça, tu as deuxième volume et bima. Bah toi yo ka na premier volume, après on a deuxième volume et zoya. Bah toi tu ba linga Koffi Olomide ba yaka le 8 mars. Bayo soutenir Cindy Leker ninga obeta na terrain masina wana to bengisi batu venanga alino business na kata masina na venanga alino business na pesembo tatro venanga ogiki ngombe RTL mani tinda batu baya venanga Bruno Lubika mbonga propre batu baya wana na pesika batu tu balinga biso batu bazebele na ndenga bureau banine sebele na kati wana batu babenga biso na numéro ba base ça sebele o bala beso babenga biso na numéro za 085 25 21 961 na sisika na pesimbo te pa ya Nadine Soki na Belgique na pesimbo te pa Chanel Lubaki na pesimbo te pa Masalanga Junior Mundele Nzambe à fond même ses cordons na pesimbo te pa passer na Johnny Moponzi na Matonga na India na pesima sananga Seda Muzuki sana mbota tro Kelimbenza Super Boss Canada Mukonza City Papi Tamba na pesimbo te tro Océan Diallo Lugulu Sanga Suka na pesimbo te pa le grand déclarant Pablo King le grand déclarant on a pesimbo te tro Pablo King na pe bambota tro Landi japonais après toi na 4 impact toi na 4 impact na impact ça bon na quoi mo fleuri moto toi linga vendre na condition bien ayi na 4 impact on vendre kitoko et pas boss na biso Paulin boss Paulin mutombo na pesembo ta trop mutasala yes opération masa na DJ Mbi ya Obama mais Benchi na pesembo ta trop DJ nanga batu tu bozala malamu pe batu ayi bake
Del Piro Morino efungwamaki déjà oyo eza ya profiter eza eloko mwana na biso asala boss nanga donc leki nanga boss patron nanga etaka leki nanga mais boss nanga Del Piro Morino eza na kati ya mo fleur wana bato tu balinga kolala na condition ya bien baya kolala ezala bien. Merci beaucoup na yo, merci na beaucoup na bato nyonso. Voilà, je dis derrière la caméra, je dis un grand merci à toi derrière la caméra Steve. Je dis un grand merci à toi Kissinger Antoine Mona Yolo Nakata Moscou. Je dis un grand merci à Bino Sobolinga Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse. On a bien écouté une émission à Sikabisu. Bye.